Papa fait ça là. Parce que tout le monde a élu là ba ponami. Tout le monde a bien. Mais pourquoi si ko bato baza élu nini tout le monde a bango lelo pose à la élu pose à la mutmoza na niveau du colo pose à cours de théologie c'est que on a tout condamné bango ba qui de mabe. Théologie comme ça la mutu élité. Cours biblique comme ça la mutu élité. Muta comme ça la mutu éli ezali nzan. Ngala cause à la pasteur, flamme à cause à la prophète, yo cause à la docteur, donc nous ça na vocation na ye. Conseil l'ensemble est doté, mais ezali vocation. Bazo ça là, na mis ça va bazo teya. Bon ça va prophétie, bon ça peut miracle, mais bokoy ba bango na bizaleli na bango. Bon na lobi mutaka ne bimina nani. Bazo kama bato ebele. Lobi à Saliboy. Après c'est fausse prophétie. Lobi à Zofinga. Lobi kuna à côté makaba yaba tamokili. Donc bizaleli na bango ndeko funda bango baza ya nzambe te. Mutuli kambo. Moli mon nzambe sonda kale le cœur et les reins. Et les reins. Ils ont sondé même dans ba passé à mutu. Et quand ça m'a comme ça ba makama solo. Mutu solo ba fait précision que sur ka tite malak c'est ma bolo mona. Aïe bien mon dégeni. Père mon mutango, yaka pelo sa mabolo ngo mutanga so boy. Aboy to ba boye ba keza ye. Oh. Bon moi na nani na ye, na bureau na ye, na peme na bureau na ye, mettre ça wana. Est-ce que na bureau ya un pasteur ba ko na mbeto. Ah bon ça fait. Un pasteur fait na fatigue ba ko la mbeto pe ko na ngo za mabete. So fatigué que la nada. On est la seule chose que mbeto ana et musala oyo et salaka. Elle ne lui a pas ça la bêtise ou anate. Et lui azali scellé dans Saint-Esprit. OK. A tout ça la bêtise ou anate. Et lui attend la kana bokebi, il est là pour la gloire de Dieu. Et azali wana pona kolakisa batunzela ya Nzambe. Il nous parle que des choses de Dieu. Alors bakama kambo ya Nzambe, aiko za la scandale. Pona batute. Ezali pasi. Pour mona ngana sali scandale. OK. Et ça lui passe. Et ça passe. Nene se sont baki. Et ça passe pour la motomosui. À kota na mokonza likolo. Et ça la bozo kota chamon na dessous. Yatonga. OK. Et ça passe pour on mona pour la saliba. Scandale. Vincent a perdu si bateau. Partage Vincent a perdu si bateau mabaku. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola balinga bina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Ndeko landaka yango, ndeko tamaka yango, oh na Vincent Makeba. Bonjour, bonsoir, ça dépend à un moment où il y a une émission na biso ya Ciel Vert TV. Na pesiba na nzambe nyo surtout vraiment merci. Oyo ba talaka émission na biso ya Ciel Vert TV o ba sabonaka. Vraiment na pesipe banda yebisi susu na ça rappel da bandeko oyo ba kota sika ba olanda Ciel Vert sika o ba sabonate. Vraiment ezali moi na nzambe azo sabino simple présentateur na bino Cédric Makela évangéliste asengi na bandeko nyo surtout balanda Ciel Vert TV o yebiki à s'abonner à noter na Ciel Vert TV au s'abonner pe zala partenaire ya émission partagera ba émission na biso pona ko édifier bandeko mingi bazali banda bandeko mingi pe baza kati na mukili à travers ya ba émission tout ça laka et ko sala ke ba bongo na pe mitema jouer rôle ya évangéliste ya ko partager et ça pe ndenge moko ne to partager ça malamu na pesi bino merci bandeko baninga ba Ciel Vert TV na bosa nte na sima ya caméra ne to leka 565 na banda ko na bino za grâce ya frère Josué Liwanda ndi mutu azobenda biso ba image oyo na bosa nte na zanga mote lelo avant que na pesa sujet to thème ya émission lelo na kopesa notre confrère nanga
présentateur na bino bolingaka mingi pasteur Flamme d'Angola akopesa bino mbote après na kopesa bino eloko oyo toye na mokolo lelo. Shalom, pasteur Flamme. Voilà, shalom, l'évangéliste Cédric Makela, l'homme valable. Merci pour la parole, pour la présentation. Vous présentez aujourd'hui, ça va barder avec notre invité du jour. L'homme valable, à vous la parole. Merci beaucoup, Wanezalaki, présentateur Nabiso, Bolingarape Mingi, pasteur Flamme d'Angola. Toye bien, biso, toye bien. Lelo toye koloba, émission Tosalaki à bande commune Bazaki édifié Mingi, Balandaki Ango. Toyebelaki mingi mpona babengami na baponami vraiment tosalaki na patriarche Vincent Makela na pasteur Wangata bato mingi babengaki basepelaki na eloko wana édifiaki bato ebele lelo toye koyamba ye moko patriarche Vincent Makela pour édifier beaucoup de gens bazali o balingaka mingi koyoka ye toye susu toye lelo koyamba pasteur Vincent Makela mpona continuité ya émission wana ya babengami pe na baponami. Naye nalo ko présenter mbote côté à pasteur Vincent Patriarche. Shalom patriarche. Shalom mbote na bino pasteur évangile Cédric Makela et na pasteur Flamme d'Angola. Au moins le bosangeli ngai le côté évangéliste et côté pasteur alors donc côté l'homme valable c'est vous les traîner côté Flamme. Donc na moi que na sala ba makambo na mais kati na nkolo ko le kamalam santé za moke malam maginzo toujours tungisa muke comme d'habitude nzoto ngo moni ba HPC posani nzoto ngo comme na moi ba koko sa mike mais par la grâce de Dieu nazali malam le quoi to kabwana bande ko na biso na tina ba pona mina ba biangami je suis là disponible ba mitune za bino biano zali ngai nzamba pambola bino. Merci beaucoup patriarche Vincent Makela. Par question par curiosité avant de côté na muzino ya émission na biso banga bande commune pe balobaki babina tuna pasteur Vincent connaissance yo azwaka nango attend azongela ku attend à chaque jour bien connaissance les ala raso ala la muki zokola babena comme ça message pas na yo. Merci mingi pour la bande ko bazo anda biso merci mingi pour la bande ko yo baza fidèle na CLV TV et merci mingi pour la bato yo balingaka biso na bato balingaka biso te. To pesi bango merci yo mo bitina no inaka biso mais biso to lobaka makambo ya Nzambe tuninga isoki na kota ba cour do te ngai na kota ba cour te cour kana kote za cour a molimo mosantu yem ta kota nga cour donc makambo na lobaka awa na zwaka inspiration et pas ya molimo mosantu c'est le Saint-Esprit qui m'inspire na lobaka on na lobaka lelo donc parce que moto o yambi molimo na Nzambe a côté la université moko oyo ya bunzambe yemoko donc molimo mosantu zali professeur pona ko talisa mutu nzela ko pesa mutu éthique ko pesa mutu intelligence et puis ko pesa mutu connaissance alors na nzela molimo mosantu ndena yanolaka batu ba makam oyo na sakolo ba pamba te so tangi na bible okomona même atata ba ikolo bazaki liboso ya ba juge mukili bazaki liboso banganga nzama mukili makambo bazaki koloba banganga nzambe bazali kokama bango balobi ke mutu bato bayekola te bebi mikanda te me bayelo bazozwa yango wapi même ye moko yesu masiya nkolo na ngai aza mpe kokamwisa bato voilà eza intelligence na sagesse oyo molimo mosantu ezopesa ngai l'homme valable. Merci beaucoup patriarche Vincent mais pour bongo mpona bandeko bakenda kozela yango bacours baenseignement wana eza pekaka bien obe eza mabe nzambe batangaka ye te nzambe batangaka ye te parce que azali invisible yo kotanga makambo eza invisible ndenge nini makambo kotanga eza makambo nzoto pozwa intelligence nzoto oyeba s'exprimer ozwa mwa boyebi ya mokili mais oyo biso tosalaka ezali vocation moto akotisa biso na classe ezali ye moko nzambe e classe yango ezali molimo mosantu oketanga nzambe ndenge nini alors soki etanga makambo nzambe onopesa bato baphilosophie ya bomoto yango moni bato mingi bazobungisa bato bazopengwisa motu soki atangi bible ebi nzete akasi mpe eza nzete alipela soki atangi bible ebi lipapa akanisi eza lipapa or ke nzambe ntango azoba lipapa na ntina ya rema na yango eza lipapa te eza eloko mosusu neti jesus azali koloba ngai nazali nzete abomoi yesu aza nzete amanga te abakimi nde boza babitape biso toza babitape te ozomona azozwa bandakisa biloko ya mokili mpona kofaire expliquer bato bacomprendre parce que bato mingi baza bacharnel mais ezangi mingi base na ntina ya molimo l'homme valable.
Voilà, l'homme de Dieu, tous les arguments na yo ozope ça contenir ya émission moko na lelo, tous toujours quand les élus et les abonnés. Bon santé, bon s'abonner. L'homme de Dieu, mais si on tangi na Bible, au mona apôtre Paul, tant nzamba bengaki atindaki na se ya makolo ya Gamaliel akende koyekola docteur de la loi akende koyekola. Mais pourquoi na émission awa pasteur Vincent Namoni ozotelema na makambo ya koyekola? Pourquoi? Ce qui va battre Paul a qu'un écola, et ça que Paul a côté classe. Non, Paul a côté classe. C'était koya kola bi lobi awa, et ça koye kola makambo ya molimo, et ça koye kola ba IOAT, ba bena ba 4x4 égale combien T. Donc il faut à qu'un koye kola. Et ça le kola ndenge ba ye koli bazé koye kola pembe na Yesu. Ok. Yesu côté ba ngwe kolni. Voilà. Et ça, on appelle Timothée, ailleurs qu'on a qui n'a ma colonie à Paul. Est-ce que Paul a côté qui à l'université? À côté qui à l'école primaire? Non. Quand ils sont à bien ça, qu'on y est là, et ça, qu'on y est là, na makamambolimu. Et le gars que nous avons bâti dans la mouture à Benguier, permet à mouture à s'aller inspirer, permet à mouture à passer vocation pour encadrer. Mouture à s'aller assidu. Pour encadrer mouture, et ça, qu'on y est le moment zali qu'on y est là. Ok. Voilà. Voilà. Et deuxième question, est-ce qu'un païen ou une païenne a rose à la paix? Eli, a rose à la mopona mianzam. Yo mo bengue déjà païen. Aza mopona mindegedi. Oui, motoko s'appelle mo pagano. Mais nzambe sa ponaye. Ok. Hein? Nzambe sa ponaye, mais nzambe atike mo mukela mukili. Si melango nzambe a bengiye. Biso nyonso ava toko mabasali. Oto salelo. To seki ba païen. Ok. Mais nzambe sa pona ki biso nzambe sa benga ki biso to sale na ye. Donc tout ça comme tout ça ko zape mo pagano mais nzambe sa pona ye akosela ye. Mais mutu mususu pe ay ko zala azo sambela à l'église mais nzambe pona ye te nzambe benga ye te ay na nega musuni bato ande mingi bazo sala ba dégâts le na vie chrétienne flamme d'Angola. Okay, merci beaucoup patriarche Vincent Makela bande ko ba sepelaka mingi na sagesse no ya molimo au centre pesa rayon ne expliquera ba nzambe papa Vincent Makela ndenge toza toujours na thème na biso to sujet na biso bande ko ba na ke mission utile ka ba sepelaka pe makas ba ba ki to ya ka avec yo au fungola ba su na muzino papa Vincent Makela sko to mona ba Eli là ba ponami tozo mona bango bien mais pourquoi sikoyo ba to baza ba Eli mingi to mona ka bango lelo pose à la Eli, pose à la Moutmouza, dans le niveau du colo, pose à la cours de théologie, c'est que on a tout condamné, bah on va au Kédémabé. Théologie comme Saramoutou élité. Cours biblique comme Saramoutou élité. Mouta comme Saramoutou Eli et Zali Nzam. Et c'est moi que Jésus a ponu yo, n'a pas na pierre. Ozali, Petelo, mais la commission Libanga. Pele kon Libanga, on a retonga Ecclesia Nangai. Donc, muta comme ça mutu pose la élu ezali nzambe moko parce que musala nzambe ezali vocation ezate ka bapesio diplôme boye na musuni po okoma musali ya nzambe soki otangi yango bapesio diplôme flamme d'Angola. Ok. Papa Cédric Makela. Oui, patriarche. Bapesio de ba papier. Ok. Ba pesio ba papier mais ba pesio vocation te. Ok. Ba pesio Saint-Esprit te. Ok. O mona mutu oyo façon ya ko agir. Et on sala mingi na banzoto. Parce que azu ba connaissance ko te pa ya nzambe te mais azu yango na musuni. Mais kotanga pesa mabete. Oui. Parce que kotanga ki ko peso ba nako bandereni. Et ki ko pesa yo fondement mukie. Ba fondement mususu. Ok. Nandeka bomoto boyi. Ok. Mais Saint-Esprit e kangisaka nyonso wana. Na ba fondement, na ba éthique, na sagesse, na intelligence, na savoir faire, nyonso eza ko pesa yo. Pona ngana ko souhaiter mutoyo nzambe abengi na ko souhaiter te mena koloba nzambe moka formaka ye Québécois. Voilà. Merci beaucoup patriarche Vincent Makela to ki olobi lo moko ya vocation. Tongi to ba bande ko mingi pe ba tuna ba ba vocation te ba mona ke mutu sa ko za na don moko ya prophétie ba mona ka na vocation ya il y a prophète. Mais si vous expliquez bien, vocation, c'est un don, ça rabatou, ou bien ça grâce. Vocation, c'est doté. Vocation, c'est un ministère. Donc, net ça, vocation,
ngala à cause à la pasteur, flamme à cause à la prophète, yo à cause à la docteur, donc Moutramtazana, vocation na ye. Conseil l'ensemble est à dompter, mais ezali vocation. Ba don eza le kola, ba don auto soaka, si manzambe kobenga mutu, nzambe kopesa mutu ba don. Akopesa yo do a prophétie, akopesa yo do ya vision, akopesa par la langue, wala eza ba don. Mais ba ministère eza vocation. Nzamba bengi yo pona apesa yo mo ozala pasteur, okuna za l'évangéliste, okuna za la prophète, okuna za la docteur et puis okuna za la apôtre. Donc wana ezapela ba vocation. Donc moboko ndeto lobaka mutavanda moboko ya nzambe pote sela nzambe pela moko nzambe ndenge abenga ye pe ndenge nzambe atinda ye. C'est très important. Voilà, wana ezali ba argument ya les patriarches Vincent Makela azopesa contenir sujet tozolobela na moko na lelo. Voilà, les patriarches Vincent Makela na lobi lelo tomoni ba donc dans le baka les prophètes ebele lelo ba osala ba dégâts. Ba osala ba dégâts, ba osala ba ministère prophétique. Est-ce que ndé ba osala ba dégâts wana pe ba osala ba konami. Nzambe un jour azongisa bango na nzela. Oyebi passer flamme, merci pour la question na yo. Au moins, un prophète, abani atelami, abani koloba makambo zangantina, nzambe mutapona yete. Ok. Nzambe mutapona yete. Ok. Soki batumati tembe, selanga mukana nzambe, soki moye zali, soko zali prêt, bande koto tanga na bandaku, ngala sagaranga na bitidi opesa watu, tala version yo, leka kuna, tala kuna te. Pour essayer salama mutapesi bino ba verset na YouTube mais to verset ba verset personne les alakati ba numéro on les a vous te pesi wana ba chapitre wana na ba version les até mais le kola solo ba bele no bien mingi bo vérifier raté bo solo kola ba chrétien belete bo gobe yango n'était ce qui passait flamme après oui autant la Jean chapitre 3 verset 34 à 36. Jean chapitre 3, verset 34 à 36. N'a côté yate, mais na vandi sa maloba na zakoloba na maloba ya kolo eswasi ya alobi. Oye sa yemo kolo eswasi ya. Bible lobini. Voilà, na Jean chapitre 3 verset 34 à 36. Oui. Tangi na kombo na Yesu. Alléluia. La Bible dit car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Oyoki yango moto yo nzambe abengi alobaka kaka liloba na nzambe. OK. Alaksaka batu kaka liloba na nzambe. Soko mutatebeli boso bato. Oh, nzamba peseka yi numéro tel moko mwana moka nzamba za hotel. Oh boy na boye. Oh abantu baka bilobelo balobaka wana. Nzambe mutatinda yete. OK. Oui. C'est lui que Dieu a envoyé. Il parle que la parole de Dieu. Et Bible dans le verset Moussoussou, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Okay. Donc de la part de Dieu. Okay. Au sommet, Nzamba zinatina kolobaka babilobela te. Nzambe atindi basena ye apesi bango vocation. Pour la kolobaka makambo ya nzambe. Yomona ki Jésus alobi l'esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle, pour libérer bato bazaba kangami. Pour la kotia bato baloba nzambe, ko siko na bato, ko kango na bato. Ça c'est un homme de Dieu. Omona ki te nani prophète Jean-Baptiste. Azali parmi les grands prophètes au Kola Kumisi. OK. Mais Jean-Baptiste aye kaka azalaki mongongo ozo kanga na lisobe. OK. Bato bon sa balabala nani yankolo. OK. Ba mabulu ekundama. Baba ngomba comme plat. Et ngolo banini mitema bato bongisama. Bato masumba di belankolo. Donc mutonza matindi ateya kakaka maloba nzambe. Aloba kakaka makambu ya nzambe. Akota ba illusion te. Akota ba professeur lokuta te. Asala ka luka bezi te. Asala ka bisala sala te.
okomona ye une émission à côté de musicien à côté de banani wana Manika Saliboye et comme ya ye Kinganda Saliboye Watanaba Saliboye et comme ya ye azokum ça va Kofi il faut qu'on discerne que muto aza muto nzambe te oyo nzamba tindi alobaka aloba nzambe kitabe robini. Ok, je continue. Alléluia. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Pambate nzamba zo pesa ye molimo oyo zangi mesure te. Ok. Donc nzamba tondi sa ye na connaissance, na le savoir, na maturité, na éthique. Donc mutu oyo akole katana banino oyo palo bakaba bêtise. Neto somona ba toza ko mipesa kombo ba prophète Kingandi mokomona munoko ne ben sanité makamwe mikuta nzambe te et puis nzambe le kumute. Ce ne sont pas les envoyés de Dieu. Tokena verset 35 sur nzamba. Le père aime le fils. Oui. Et il a remis toutes les choses entre ses mains. Oyoki oui. Papa zolinga mwana apesi makambo nyonso na maboko ya mwana. Okay. Makambo papa apesi na maboko ya mwana eza makambo na nzambe. Papa apesi makambo abamisa mokili te apesi makambo buzoba mokili te mapesi na maboko na ye makambo nyonso tu ya nzambe. Okay. Yango Yesu azoloba ndenge papa atindaki ngai ngai mpe natindi bino. Okay. Bokende kozalisa bato nyonso bayekoli na ngai. Très bien. Mais bato makambo basalaka baza kokangela bato bikuki akokoma bayekoli po bato babokola su mitema te. Combien de personnes bakoba incrédule mpona bato bandeko wana? Voilà une réponse nanga kopesa yo soki botangi yango na Jean chapitre 3 verset 34 à 36. Je crois que bopesanga raison te bokopesa moto atinda ngai kole swasi ya raison na yeli nde Yesu me bato te. Merci beaucoup Patrick Vincent Makela, surtout donc okema liboso na ba verset biblique et ça le peut tout bien. Papa Vincent lokio na suka nango otangi par rapport ya papa atindi mwana pe atindi biso. Papa Vincent lelo to mona basala na nzambe mingi omona ba ki papa molimo azala raté to bimaka ka bongo. Papa Vincent wa to bengena na zamu ponami to azali an appelé mobengani bato mingi babungi nzela bato mingi babungi nzela na ndepe ndeko moko tozoba ke badimi na ezalaka te eza bato bapesa badimi bazosala na satana omoni basala me babenga ba basala ya nzambe. Ce ne sont pas les serviteurs de Dieu basala mpona koegare bato. Bible elobi boye mingi bakwa na kombo na nga bakoteya mpe nga nazali Christ. Ok. Ozoka ok po mingi basalaka confusion na makambo oyo. Yesu abi teke bato bomona bona mukila bateke ngai naza mobikisi te. Yesu ali bongo te abi bakoteya bato nga naza Christ. Christ ezali sauveur bakotoke nga nazali sauveur mais bokoyeba bango na bizaleli na bango na misala te po bakosala mpe nzambe nete sozo comprendre nga. Bakotelisa bato ke tosala nzambe bakopesa ba verset biblique bakokwesa bato bakopesa ba prophétie bakozala basala voyage basala ba parole de connaissance mais bokoyeba bango na bizaleli na bango bazalaka trop charnel. Omona zotia bato me somo tasaka to bunda mais azobasaka Bible lobi bitumba na biso eza molimo yo moko lobi yango. Eza molimo eza mosunite. Omona mukia ake porter plainte yeba ke l'état zali na kofunda yo oyokanga naza musakata mwana matete ngala za mwana matete ngala za musakata to nazala mitenge kati na ngai yo sa moto na nzambo kezala mitenge ngolo bani tuna baba to balo bangoti o soko sakani ko zoba ku so to kutena bato to ko bunda na kimem ko beto nini crochet na pancréas non Bible biki ya mutu akomi kati na Yesu akomi mozalisi ya sika. Koma yo kobetaka bato koma ozanga na posa bitumba neto so bato bazona nanga pena na bokebi koma yo kofingaka bato okapela mutu pena l'équipe na télévision aza kofinga mutu osaka Kongo tala longi nayo wasaka aza elite aza nani tala ye elongezika tala ye kuna apakola mbi tala ye kuna osala ba tatouage na nzoto boye na boye bosomona bato na nini babenga nini na ba chaîne ya YouTube mais bazopesa ba verset biblique bokoyeba bango
na misala te na bizaleli mpo na misala baosala makambo malamu bazosala na miso ya bato bazoteya bapesa baprofesi basa mpe miracle me bokoyeba bango na bizaleli na bango omona lobilobi mutakani ebimi na nini mazokamba bato ebele lobilobi asali boye apesi bafausse prophétie lobilobi azofinga lobilobi kuna akote makambo ya bato ya mokili to bizaleli na bango nde kofunda bango baza ya nzambe te mpo nzeta malamu ekobota mbuma ya mabe te basali ya nzambe voilà. Voilà, le patriarche Vincent Makela, question dans les aboyés. Est-ce que mon ponami, à cause de la paix, va publier, alors ça peut-être un rapport sexuel, na moi si monsieur ton bali monsieur un élé, et cause à la bongo. Mon ponami ko ça la moté. Na lo bien awate ba sex type il non so ebima. Donc c'est que ba ponami te. Tala ka bisela batuana. À part ma sex type. Mais tellement mon amour sur ma boye. Oh, ngai ba kat balongoni ka ba trompo na ye. Boka Cécile wana. Boka surtout ka be mususu, abibi ni susu. Est-ce que ça m'a solo? Est-ce que solo ko? Est-ce que solo? Boka si bana ba so ba folle. Non. Ba ça la folie te. Que ça ma kambo solo. Su ba ça la problème c'est réputation jamais. Oh mon apela mon amour c'est solo e kapela. Batala bandeko. Biso tozala molimo nzambe so bakoseli mutu likambo molimo na nzambe sondaka le cœur et les reins ezo sonde même na bapensé ya mutu ekotasa makemto solo bamakambo solo mutu asolo bavek précision ke soka titema na kisemno mabolongo na ayebi yango ndenge ni mpe momona mutu yango yaka mpe olakisa mabolongo mutu yango asoboyi aboyi mpo bato bakoyeba keza ye Bon, moi, na ye, na bureau na ye, na pembe na bureau na ye, mbeto esa wana. Est-ce que na bureau ya un pasteur il ko na mbeto? A cause appelle la fatigue. Pasteur fait na fatigue parce que olala mbeto pe ko na ngo zango mabete. So fatigué ke na nda. Akola na bureau te. Hein? So ko na bureau, eza bureau na yo, oyi ko lala na yo, mais fata na mbeto. Mbeto te. Mbeto osana ngodi. So ba pasteur nyo so ba bureau. Yo ke na bureau kuna posa na mbeto. Et ça suspect. Ba passer ce bazan ba mbeto na bureau basani ba longolo be batika. Ba ebi tani ni batiangu. Na baba longola te batika pete. Na tani ni batiangu. Yo so mona mutu oke na bureau ya mutu moko me mata ya musuni boye. Oke na bureau mutu moko omona kata bureau na mbeto eza. Omona na réchauffer. Yo ko ta bureau kuna po okota mbeto kuna po na nini. Ba ebi musala basala kana mbeto wana. Do mbeto eza na musana ngo esalaka. Esala pona bana basi benini. Que s'adresser na bana basi bakenda rakonat parce fly ba mtrom zo tu nanga ko mwana répondre ngo zate pour na sélection ke mbeto ana ebi musala oyo esalaka et ne lui akosala ba bêtise wana te et lui azali scellé na Saint-Esprit. OK akosala ba bêtise wana te Eli atambolaka na bokebi il est là pour la gloire de Dieu. Et azali wana pona kolakisa batunzela ya nzambe il parle que des choses de Dieu. Alors, bakama kambo ya nzambe, aiko za la scandale pour la batute. Na biso ke exemple beaucoup. Obi papa Kelan. Oui. Obi asele bambola bona bunzambe. Akole ko ba 70 ans. Oui. Yo ka banker na ba yo ka banker na papa Kelan na ba bêtise. Jamais. OK na ba témoin jamais. Obi a dit na bala. Oui. Adna bala zaki, mais miracle ba et puis ça qui authentique hein. Ya le kutate. Et ça qui le kutate ka pesa mutu mongo abi mababa. Te. Oh. Abina baba na mona na miso na ngai bae na mutu avimba elongi aidina bala tsa maboko likolo abondela na Kiswahili après 2 minutes mutu na mukura ya munene ebibienelo na mona na miso na ngai bae na bakoka à peu près 70 et quelques mais na majorité batambuli na mona na miso na ngai bana mutalibo maza salité mosala nzaba bondeli après 2 minutes mutona abandi ko rekota kaza salité pana saboyi na eso ka ba miracle le couteau yote mutake kunda munenu nini excuse mukina nzombo na wese pour si maye bele si maye l'église oh Dieu me montre
na sima wese kuna bakundi eloko moko kuna po balia mutu monde kati église oyo ale atini collaborateur na ye akeko timola amisi nina nzongo orke bango monde batwataki Nzambe beko kunda mona popili bosolo pango na yo ale aya pesa ngo prophétie mutu aya tegele makambo vina yo ale bali comme son prophétie ya bien mais bato batuka sala ba scandale kola auto zomona lelo te minga lelo bazaba elute ba mikomisi bango moko basali ya Nzambe pe basali l'église bato batondi bato pe bazotonda pe mingi mo bakoti ba loge bakoti ba magie bazana kati ya na ba cabane juif yo ki makabitele ki na précis on va célébrer journée spéciale pour adorer diable ok à voter bato pe belé bato be belé ko baza ko adorer diable mais suka nango bazu pe mbano na bango kanda Nzambe kiteli bango makambo sala mikuna mbule beti makambo sala mikuna bato bakufi po kanda ya Nzambe kiliko na bombo na bango ya to kebisa watu ke boke na ko sambela bisambela te bondi mabindimela te bonde la Nzambe apiso bisika malamu ko sambela na kombo na Yesu. Merci beaucoup Patrice Vincent Makela, merci beaucoup na olobi vraiment kitoko pe bana Nzambe na asir ba osepela papa Vincent olobi par rapport au membre de l'église ba olobi na bazar soit déjà ba ki bazar ba eli et bazar ba eli te mais tout monde qui va obi ça te bana milimo et ba ça Nzambe pe mususu ba ça la pe ba miracle bazo sauver pe milimo ba te belé sko ba toi là o ba bimisi bango o bazo sauver pe milimo na bango na sort na bango zami avant son nazo sa parole na yo nanga kina ba lika molgolo ba ki ba tout so ba papa molimo bazate tozala papa molimo oyo aleki biso nyonso tout et sans Nzambe parce que Nzambe amona na kate yenda zali véritable père spirituel c'est ça mais ba papa ya kondima ya makambo ya Nzambe na cadre molimo bazalaka OK muta kosa yote ndenge papa botio we na nzoto na mama muta ko bota yo na molimo asali oyo carte na ye Nzambe a utilisé pour terre yo l'action de Nzambe soki na yete soki alobela ki de la part du Seigneur te ndongo botama mbotama ya sika te mbotama ya sika nde tobengaka ngo mbotama ya molimo pona musuni oso botama naka to comprendre ngai oui okobotama ka sona musuni te ndenge Nikodemo alobaki na Jésus Yesu abisiye ke soko botama na molimo te okomona bokonza likolo te loko seki na mayele talobi nakoma mwana mudazonga dibuma mama ayo moko be so pese réponse ndena sala botama na songa le mwa mama pona ke botama susu Joseph siye boyi mutako botama celui qui est de la chair et chair l'esprit est esprit OK alobi mutako botama na mai pe na molimo te OK akokoma mwana ngate Jésus a parlé de la naissance spirituelle OK parce que il dit que ce qui est chair est chair et ce qui est esprit est esprit sikoyo lokolo botama déjà na nzoto ozala tata na mama na yo obongoli motema obotami sikoyo mbotama sika eza mbotama ya molimo yo babeka bato wana papa molimo masa Nzambe te donc aboto na makambo oyo na domaine na makambo oyo mona na kate mais présence na ye na maloba na ye influencer ye pour finir ye changer akomi papa no molimo to papa akondima très bien voilà merci papa Vincent par rapport ya on a tuni alléluia bandeko oyo tobiki ba obima et pas ya bato na baza soit disant baza ba Eli ya Nzambe te na bimisi pe bana to mona ba visa ba miracle yo ça na pe pona bon zoma te bana ba sa ba bêtise Osomna ba jeune serviteur le lot. Na boko ta de Dieu. Ne bo sala ba bêtise. Tel père tel fils. Tel père tel fils. Na be ke mbuma mabe, mbuma nzeta mabe, e jamais ko bota mbuma malamu. OK. O moni biso to bota na ba papa malamu Tala. Femme d'Angola. Ezali pasi. Pomona ngana sali scandale. OK. Ezali pasi. Eza pasi nenge Jésus robaki eza pasi pona moto mosui akota na mokonza likolo eza na kozo kota chamona lidusu ya tonga OK eza pasi po omona kapena sali ba scandale Vincent apengwisi bato
Patrice Vincent abeti bato bamabaku banini toboyi te toza na nzoto nzoto oyo eza mpe na bosenga te eki kosala mpe mwa mabunga bible elobi ke libakun eki kozanga te kani na mutu mais mawa na mutu akomesanga lokola mode de vie ozomona biso tu toza bapécher mais naki kosala bascandale te koscandalize mutu ebelaki ngai na kosambela susu te ngai na tiki nzela nzambe ntina okufula ti kosala mo te parce que moloba nzambe eza likolo bomoi na ngai eza kati na ngai eza kopekisaka makambo mabe ezotinda ngai kosala malamu kobongola motema ezali kokwea mabe kosalaka malamu voilà. Voilà, lentement et sûrement, tu as toujours na Pasteur Vincent, je crois, toujours déjà vers la fin, il y a émission dans il y a mon lelo. Pasteur Vincent marqué la question dans les aboyés. Tant que tu vas célébrer diable na Brésil, est-ce que le gouvernement brésilien et puis ça qui va monter accord? Mais tant que le gouvernement brésilien, et ça le gouvernement brésilien gouvernement nyonso mukili mutu azaka maître na bongo azaka satan. Ok. Ozomona ba président na biso oyo ba ministre bato baza élevé en dignité mingi balobaka nini bato balobaka tout pouvoir vient de Dieu mais na kosurprendre bino ba pouvoir na bato mingi otie pas satan. Est-ce que mutu abomisi bato bazwa pouvoir ete pas nzambe? Jamais. Mutu asali coup d'état bato bakufi pouvoir ete pas nzambe. Tant mutu lokola Paul Kagame kuku dendo oui ndenge azobomisa bato mpo na pouvoir na ye bakontra biso oyo ndenge babomisa bato bazobomisa bato bazokufa nzala bato bazokelela bato otanga malamu te mpo na pouvoir na bango yo kondima ke bato bazali gouverne pa ya nkolo bakamame pa ya nzambe bato bazalaka sans cœur baza sans état d'âme. L'état etambolaka mingi kaka na satan mutu akosa yo te makambo ya nzambe babundisaka yango nde makambo ya satana ezalaka priorité mpo na bango. L'état atambolaka na nzambe te, l'état atambolaka na satan. Bana bakangaka jésus l'état eza l'état te na complice na banani na bafaux serviteur oyo baziki baéli te bande bakanga yesu baboma ye tiske makambo nezo continue yo monaka te ke soko olobi vérité oza bato na nzela yo nde moto okende makala mais moto oyebi 500 millions baosala eloko te moto oyo abomi zandu baosala eloko te moto azobuka bandaka bato baosala eloko te même tozo ba vérité lokola nga oyo nde bazokana anerazwa yo okende maloko bien Pasteur Vincent. L'état tambolaka na nzambe te. Vraiment Patrice Vincent tokende vers kozinda na émission na biso za kitoko. Yango lomona kaboli bisa. Yango mona ka plus pour basali ya nzambe. O bazaka pembeni ya bakonzi wana. Impact na bango emona na kate. Musala bango eyoka na kate. Ozomona. Oh toza basali ya nzambe, tokepe toza ba conseiller, soki banani, omona brou bamelami. Oh toke na parlement, brou bamelami. Parce que bokonza mokili oyo ezali dirigé par ya Satan. Merci. Merci beaucoup Patrice Vincent Makela mais tout le monde a suivant trop ba sali no lobi ke ba sala nzamba ba za pembeni ya ba konzi mais tout le monde a trop ba sala nzamba ba sala prière pour les nations, ba zu drapeau wana ba sameli pe ba tout le monde qui même présent na biso actuel a qui peut même na place ba sangana ki afuka maki c'est qui est présent na biso oyo bo continuer c'est pas nzambe parce que na koloba na mukuse to confia ki mo ke pa ya nzambe siko to kobiwa mboko ba confia pa ya nzambe bine ba domina kango non nzala bo ezalaka bazo violer basi butu na moi mboka bo confia pa ya nzambe bila ko zo matata no mikolonios transport passe ezate courant comme diamant tala soki nzamba za na contrôle nzamba ko pouvoir nzambe soki za na contrôle ata mabe ezokomela bino
mais nzamba bana ko mimonisama ndaka monsama kina nzoto ya na bombo ya Joseph omon nzamba tazaki na contrôle la bombo ya Joseph ba teki ye mais songo no bomona ki nzamba renaki na bombo ya Joseph mais bisombo ke saka ko zinda ba passer ba sala ba makambo na mona ki mikolo lekia o bakene sur na stade oui ba loka bango bato ba kene sur ku stade sur le stade ko confie mboka na mboka nzambe mais mboka saka ko zinda ta bozo bo pesa ko na mboka nzambe mais nzambe bi ke bo pesa mboka na mboka na yete bo sala ba comme contraire mais mboka zo swali babero mboka sala eso sala maudit il faut tous nzambe pardon et puis jani abasala nzambe o bazako bonda bona mboka ngo o ba mitaka na bango zo mona na ba ça n'importe quoi bazo swana bazo bunda est-ce que batabongo nzambe ko kabango. Merci beaucoup patriarche Vincent Makela. Et ça n'a pas si néo lobby surtout pour na basali ya nzambe basa biloko papa Vincent mais bino oza ba eli ya nzambe wana eza musana bino to bomo na biloko bongo bokoki ko yati ko démentir ngo pour na gloire nzambe moni ça mais biyango tozolo bati ko ite ko pousa na pepe mena bakonzi ko ba ba pousa na yo kasi batoko so ba ka biso kunde na zo baboye asalaka wapi mukwata tala vrai basali ya nzambe bato basepelaka na bango te bato balingaka bango te mpe bato bandimaka bango te jésus moko alobi yango abi bokozala ai mpo na kombo na ngai bakobuma bino mpo na verité bakokoza bino na baprison mpo na verité o bazalaka ta vérité ba vrai élu ya nzambe bato balingaka bango te mpe bato bayokaka bango mingi te obike bible lobi boye il y a beaucoup d'appelés mais pe donc bato bayokaka biso baza barace na biso mpena beli barace na biso beli mais baza moke bato bakondima biso te baza barace na biso te bible lobi boye jésus lobi na ye na komba papa na ngai pene ko sala mokana na ye na kasi na Jean 8 sur la bosanité bondimi ngai te po bozali ya ngai te vous avez pour le père le diable pe boni ko kokisa mokano na ye po tango lobaka tango saka msala na ye azala kata vérité te azala kata mensonge Jésus alobi yango donc mosala nzamba solo bato bandimaka ye te bati Jésus na Barabas azaki muyibi moko kulu na moko renommé connu me bati ye na Jésus ayiba te abikisaka bato ateka bato babongola motema bato bapona Barabas bakondana Jésus bango basali ya nzambe bakondana kaka bango mpona kotombola bafo oyo akoleka namoni mwana mwasi moko azoka libumu mpasi na matete na ngaba eza na ndeko moko tolongolisa mwasi zemi nde bato kondima bango wana mais soko tie mutu maloba nzambe solo aondima yo te epuis beglise ya nzambe ya solo bato mingi bafrekanta yango te voilà. Merci beaucoup patriarche Vincent tokende vers kozinda na émission na biso bato basepeli makasi papa Vincent ezebele bimisi so eloko moko ya makasi oyo opindoli mpona baeli mpe na babengami papa Vincent sikoyo bapaster wana nde tokoloba baza baeli te bazala bango babengami babengi bango na mosala nzambe baza baeli te monoso abengama mpo asalela nzambe ozoka ngai bible elobi boye na mikolo suka nzambe akosopa molimo epai ya bato nyonso bana mibali na bana basi bakosakola kosakola eza teke baprofetize tala namoni moto atika leso jaune te bakotia maloba nzambe ezala mondimi avandaka na ban abengama mpo ateya yesu ozo comprendre mais mpo na kosalela nzambe na vocation lokola ministre epesameli monosu te bato mingi bosali baeglise lelo oyo bazalaki bandimi taso azoki badon ya prophétie azoki don ya vision azoki don ya koyemba ale akomi ye moko paster bozomona bango te dele chanto azali koyembela biso talatina akomi paster azali koyemba yo tala couple buloba couple buloba bavanda na makolo ya vrai papa kelani yoka papa buloba koma paster ok maman Tumba comme prophétesse mais baby parole bengi sa maman Tumba l'église na yo loba na teya to papa buloba
Et vous attendez soit sauter à boyer. Il y en a qui sont tabou. Ozoningana. Ozoningana ko. Somo. Mais so yo kaba koma ba pasteur. Mais tala ba mignon sur le lot. Adaki frère comme évangéliste apôtre. Papa fait ça. Les choses que vous n'avez dit au Yamaka, bien minimum sur le monde à Moka na canal qui, alba qui y a 5 ministères à Zate. Il y a pas quoi accompagner le ministère, mais les choses tournent à comment les lots pasteur. Qu'est-ce qu'on a envie? Nzamba ko benga yo po yembela kaye. Ma bengi yo te ke pose na vocation ya ko sala ministre. Non. Mais est-ce que le ko na sko bango ayebi ke na yemba ka bato na banzembo na ngai. Bato asepela ka na ngai. So petit concert, bato ba yena influent. Nde asali église na tina kombo Yesu basi ate. Mais bona kombo na eloko les influent, bato ba koya. Pe bato ba ye. Na zolo bango boye. Na sali kapita ya lifeloté. Mais tous ces gens bazo fréquenter bato yo nzamba pesa vocation te. Baza belite pona ko sela nzambe, ba mitina makasi boke na life. Au nom de Jésus. OK, voilà, lentement ici vraiment to komina vraiment dans cette émission na biso. Nazo pesa joyeux anniversaire na mon grand frère Lobby a totalisé 60 ans d'âge. Héritier Kasongo Mokonza Bruxelles. Nzamba Pambola yo, je salue aussi mon habilleur de l'X, Mayantomo Mayamoto na Paris. Voilà, Pasteur Vincent, je crois tokosenga na yo osala kaka conclusion pour l'homme valable ayiba na conclure émission ya lelo. Osali conclusion na o news to lebi na mokona lelo. Conclusion na ngama comme nazo c'est très important. Nzambe vraiment sungabana na ye na temps difficile au to komi. Toza na tango ya apostasie. Bato bako abandonner foi. Bato bako landa mateya ya mabe. Mateya ba Nicolaïte. Mateya zo sepelisa bato. Bible dit que ba na tango suka basali nzambi bako na kombo ekolo, mais basali nzamba mabumu. Ba sala pona mbongo. Ba sala pona gloire na bango moko et non pour la gloire de Dieu. Ndeko molima mutezali talo. Basomba ka nyonso na sena moi mais basomba ka molima mutute. Par preuve batominga mbongo bakufela bana bakufela mibali bakufela basi basomba milimo na bango te bazo kusabona mukili. Après bomo ya musuni oyo bomo imso ezalaka. Sala keba na bomo inayo sambela dans la vérité. Lobana nzamba pondo le place ya solo. Mosali ya nzamba solo. Oyo kozala mwana kondima akokamba na makambo ya solo potobika. Au nom de Jésus-Christ. Sukaya malobalanga yango wana. Na pesi mbote epa ya ngai mwasi Mosungi Makibe Mama Bene Mama ya Précieuse Mama ya Délice. Nzamba pambola ye eska zali. Nzamba pese bomo imolai. Nzamba pese santé. Pe abaksele kitoko makasi po nazala fanatique na ye. Nzamba pambola ye. Ato botelanga mwana kitoko. Na pesi mbote mingi e pa bana ngani osu ya poto o basaka les États-Unis, Sylvie Kigalou, Moyou Magras, Patrick Kamanda aux États-Unis, Joe Bobolibanda docteur aux États-Unis, mwana nangai les 20 na mwasi na ye mama Gigi aux États-Unis. Nzamba pambola bino. Na France, na pesi boko papa Edi évangéliste. Na mwasi ne mwana popi mama Nancy. Nzamba pambola bino na kombo na Yesu. Na pesi mama Mati na France. Na mbale mama papa Nise. Mimito Maduda. Na mbale papa Yava. Na pesi Coco Ping Pong Gabriel Yamba na Belgique. Pourquoi on appelle ça Sœur Margot na France. Et Sœur Nabiso Virginie na France, na Belgique pardon, Nzamba pambola bango, Nzamba za na bino, na pesi mongo Cynthia na Suède et puis na Jonathan Manzila, d'autres la kaka premier se pesa kibiso, yeko sala malam, moi nanga na bota Esther Mabengi le diamant noir, na bokilo nanga Nzamba pambola yo, frère Pacifique na Brazzaville. Nzamba pambola ye, pourquoi pas frère Gires na Afrique du Sud. Nzamba za na bango bolim sa vraiment na za na bana ebele on a tangité
bani misangai boza epele basel Anita basel Riget nzambe apambola bino soki abisongeli te nde baso invite ngai nakoya ngana na kaka so likambo ezali soki eza te nokanga monoko na ngai navandi yo bomonaka ta moso mona une semaine 2 semaines tosala émission te mpo nzambe alobi te soki nzambe alobi tokosala kola pambola l'homme valable apambola mpe na pasteur de flamme d'angole. Ok, l'homme valable apambola mpe na josoli wana nazopesa mbote na prophète Conde de Paris, nazopesa prophète chancelier lema baza baprophète oyo bapartageaka émission sur l'hiver makasi. Napesi Maman Bijou Conde de Paris et mon bébé Méradi que j'aime beaucoup, Joëla Tite, mon apôtre Idi Amen, l'honorable Idi Amen du Zoki Bombochard d'étier. Merci beaucoup et la patriarche Vincent Makela vraiment qui vraiment Rolandalo. Na personne famille na Makela bato ndako na ngano sombote na ba star ba kombote po bole kebeli. Merci beaucoup patriarche Vincent Makela. Ndenge na bato belé batonzi karaté. Na bi ke ba genre d'émission oyo tozongela la prochaine pour la TV Zangonga. Na bi ke Zabasunga à la prochaine tozongela ba genre d'émission ça vraiment mozino. Ils a vraiment nzoko munene to aussi sont na mukolo mawati. OK. To kata ndambu après to succès na papa Vincent merci na connaissance au bimisi na ngamo pene la vanzawa osungi ngai. Merci. Merci beaucoup la bande connaît surtout bazo qui kanisi ba ko ya kolanda émission oyo. Les bandes vidéo tina sous kantabe ya lola Zambé alliance ya musali ya nzambe parce que patriarche Vincent Makela place bozala pambola bino place yo bozali pe bo santé ko s'abonner na émission bo partager be l'émission ba ndeko batalité na chaîne vert et ça va partager be émission oyo bo tsa ba commentaire na bino bo moni ke likambu bo émission boa question autour na bo commentaire wana et ba numéro na biso za wana bo benga ba royama bino patriarche Vincent Makela za wana royama mutu nyo surtout ma question nous faisons dans oya nini tout n'a pas Vincent Makela koyamba yo ekozala pona ko édifier yo. Merci beaucoup na ba na Nzambe sans oublier Josué Luanda international tabendi biso ba image oyo to pesi merci famille Makela na pesi bino mbote place bozali église Vallée libérée ka église à bassin libérée ka na pesi bino vraiment merci bozala toujours na sema polo ya musali ya Nzambe patriarche Vincent Makela pe l'église la Rocher du Sali à apôtre Idi Amin na pesi bino pe mbote sans oublier pas na Nzambe nyo surtout. Ndeko muka benga biso mingi ya commentaire mingi. Laetitia Mayala. Sœur Laetitia Mayala. Sœur Laetitia Mayala. C'est vraiment mbote pe comment ça n'a été commenter l'émission. À partager rapper. Partager l'émission, s'abonner pour te dire de s'abonner. Il faut comme partenaire ya chaîne na biso. C'est ça bien. Merci beaucoup. Bon commenter ce que c'est une émission pe bon moni que c'est si bino na partie nous bon commenter. Pour benga patriarche Vincent Makela. Na bosa été jeunesse ya Vallée libérée ka on na kamba évangile ça c'est dire kamba na pesi bino surtout. Vraiment merci vous avez toujours na sia makolo ya sali ya Nzambe. Na vraiment na habitude en plus aussi ba mbote mingi ba na Nzambe nyo surtout ba dinga ngai na pesi bino mbote boza na Europe. Papa na ngai moko koko na ngai Ferdinand Makela. Siskale moté mana maman Brigitte. Maman Brigitte. Na pesi no merci mbote pe évangéliste Eldi. Jisungu. Na mwasi na ye maman Nasi na pesi no mbote maman Mati tozaki no awa. Tant qu'on a l'émission où on a pas yo na bande surtout c'est Sylvie vraiment ça on a fait sinon merci pour la prochaine émission. Alléluia. Gloire à Dieu. Ciel ouvert, lève-moi nique mon Nzambe mon ami. Loboko na tata ese moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert.